Mbasu, eza d'abord kombo moko batu ba pesi. Kikongo ya Kikongo. Voilà, eza Kikongo. Eza kombo moko batu ba pesi na pota nyuso ezo kaukate. Lelo mona maleti na tango akala biki. Tongo mnesa somba ba pesa nga biki. Mais normalement eza biki eza stylo. Biki eza marque. Ndenge moko na ba pota, mutu nyuso akomi lelo, ata za na cancer na libele. Baba kele mbasu na libeli azana concert nelongi baba kele mbasu nelongi azana pota baba kele mbasu na likolo mais ce côté bien bamba su mingo dozolo belezaka toujours na makolo bato balela mingi bamba dans la majorité des cas la pota na makolo pourquoi parce que pression et l'équilibre à makolo moi makile mateza te ba tuer fongwami yango to muta tutani pote bimi abalobi baba kele mbasu pour la dire baba ben mbasu parce que tant que n'est pas médecin papa repose sa vie témoignage à qui la médecin belé amoni bato belé que za na poto za na Congo za la awa bato mingi bazana expert bazana clairvoyance wana te bazana yele c'est bazana yele te mais bazana expertise wana te tant baba la pota baosalaka toujours pansement ya pota bakotala te na kati eloko nini oyo ezoprovoke yango poni na explikaki nzambe apesa biso possibilité ya kocicatriser biso moko yango mona so mama akatani liboko na mbeli mbangu ekangami mais oyo papa obe ya motu so ezokangama te après 4-6 semaines ça veut dire que eza na cause mosusu diabète aussi par exemple diabète peut reposer bapota wana exactement diabète reposer bapota mais babiloko ebele bafacteur eza ebele mais il faut toyeba lelo na sokoche bapota nyonso na 80% bapota na niveau makolo ezalaka toujours na cause vasculaire ou bien na veineuse ça veut dire que makile zo matate et dans le passé la nzambe ya lelo ba ko sabato mais avant tout okende ozwa traitement ya mbasu na yo lobi ke malade ya kindoki lukana no nzambe nde na sima oyepa bamingana ndenga na salaki banganga bakosi ngai batretaka balo mbasu mbango ekenda mais nalukaka deza nzambe mais nzambe atikali ngai te ngati ala kondima na nga ndenge alobai na kolo ma grâce te suffit mais ndenge nini sikoyo nde tokomona Jésus Christ alobi ce n'est pas le malade ce n'est pas le médecin qui cherche le malade c'est le malade qui cherche le médecin nzambe akokile su te aya ko pesa que nkisi yango kamata non abongisi ba médecin na mokili il faut pas traiter biso na bakisi oyo alaxi bango il faut biso to pesa bango pe bango lokumu bango pe ba médecin ba osala bango moko te ba osala na ba pharmacien nde le rome bango de hôpital na biso oyo na pesa ngo vale pourquoi na tungisa makimingi lelo yo ba sapato na okende oteya banzini bazola nanga banzinzo mwana bena tena oteya boye mais banzinzi ba olanda bazo sekanga mais nakotika musala nzambe te pona banzinzi ba mai pena na pantalon poli mais mikolo bandaka ba ma violette ba siminga na papa Benjamin na docteur Pierre pona kiné na ko mona fier de sous kola ta pantalon so na lobi depuis mobile na sala accident depuis 92 de avril 92 le 2 avril 92 to sai un hôpital à 105 ans na bana na ngai tozolala na kati hôpital na opération aleki nango mibale docteur Matondo akokai bisute kosala lokola papa asali bamikanda na ye batina papa na pays étranger bakonzi na biso ya société po batinda papa na l'air wana papa sala accident azali na 33 ans dossier wana efandama tobimi hôpital tosalaki 5 ans na hôpital ya Kisanga ça docteur Lofuta Pierre, je suis docteur en réadaptation. Il y a l'Université libre de Bruxelles, donc il y a ULB en Belgique. Et puis, dans un diplôme, il y a doctorat de médecine physique et réadaptation dans l'université à Kinshasa. Et puis dans un diplôme, au Soussou, il y a l'université à Liège. Donc, on est spécialiste en physiothérapie et réadaptation
cardiovasculaire et respiratoire. Ok. Donc, makambo biso ça la kazali par traitement au Italie physiothérapie, Italie kinésithérapie, Italie réadaptation. Il y a makambo au Italie makolo makamba pema makambo ya motema nyonso wana. Alors awa tozali ko installer appareil moko bengaka yango appareil ya pressothérapie. Tozali na hôpital centre Clébocaire na Bruxelles na Gans Rennes. Alors sur avenue Charles Quint non il y a Basilique, il y a Berkem sur une tagate. Tous à l'hôpital oyo to sala ka numéro 187, il faut donner numéro 187. Numéro Charles Quint. Donc tout ça mingi traitement il y a oh nous tellement makambo ya ba vaisseau. Donc on a dit qui tout dans la réadaptation vasculaire. Papa Azali na makambo itali ba vaisseau oyo tango mosusu na ba langage na biso tolobaka mbasu mbasu ezali ko kanisa kate mbasu ezali maladi moko za makambo ebele na kati itali pe ba vaisseau. Alors à part chirurgie na ye oyo a bénéficier qui na traitement ya ba pota oyo ezalaki causé na nini wana na mbasu wana to sala kapé réadaptation vasculaire par pressothérapie pour la kozongisa mai oyo tondi na se ba makila ezo kitama yo kozonga malamu te na mai mususu na makolo to benga ngo na nzoto benga ngo lymphe oyo sala ke tambolaka elongo en parallèle donc à côté na ba vaisseau normal ya makila okomona tango mbasu ye tango malade makolo ye mais ils ont quitté la maison par défaillance, donc incapacité. Il y a valvule, porte il faut malakata, musissa makila, musissa lymphe, ozong ça, maï malamoté. Ce que le traitement oyo, le traitement ils a recommandé. Donc le traitement oyo, ça va à mon bimba, reconnaître qu'il faut que ça aille en présence de la patient oyo, en un problème circulatoire. D'accord. Donc awa na fongola appareil comme on pressothérapie tous un appareil ébélé ils ont appareil vraiment basique pour ton appareil mususu comme on l'Ifopress c'est un peu plus coûteux ils ont un peu plus cher yango ils ont un peu plus onéreux plus exigeant pour ça yango mais il y a un traitement vraiment à base comme on a que tout est na quatre appareil wana ezoko tinda pression il y a gaz vous on a donc plutôt quand on a quatre kuna alors ils ont vu ça bot au papa lati but nango ezali justement et fina vaisseau pour que makila o kitina seyo ko zonga te na mbaso et mata ezonga effectivement chirurgien vasculaire dans salaki bakela sinangaya na ULB voilà biso toza ba ancien membre ya CESULB voilà tu es dans la ULB oui la ULB avec Bakulutu Bonganya tout ça les consorts les ali batu ya CESULB et na sisaki médecine na salaki spécialité na chirurgie et na chirurgie na ponaki domaine oyo ya ko total la même qu'on passe la bamisissa. Voilà. Alors, ce qui fait que dans le passe la bamisissa, beaucoup de mots que ça la rana la bamisissa pas batezali beaucoup de ou va bien avoir problème de maladie veineuse chronique. Ningo bani c'est que la lingara ni côté les mana moi schéma où on a expliqué voilà. Donc tozali nous tunions sazali na makila ce que vous tina motema et kiti na makolo ezongaka na bamisisa nyonso elekaka na se ya bamuscle na mollet na cuisse ti awa na côté ya petit bassin ti mati na motema yango nde rekeya makila nyonso makila yango eza associé na kati ya bamisisa mosusu elekaka na se ya loposo ce qui fait bomoni eza deux niveaux alors bato mosusu normalement soki ozose travailler normalement ezomata
tina na likolo. Mais ce qui nous autres, comme il y a un problème, diabète, kobota, famille, toute une série de facteurs, fluo est mis inversé. Makile etikali na bamisisa sala oposo ekomi kovimba. Ezomata sous-souté. Ezomata les sous-souté. OK. Soit tu peux comprendre soit de douleur, soit j'espère que ma ressensibilité sur YouTube, mais makolo on a tiena poso mondele exprès pour na bomona que non abandi na bamisisa mikie ti akomi na bapota. Or na stado tia ya onde benga pas na biso mbaso. Ya moni bozomona musiko ko laksa mbango ba image o ndenge ezali bozomona ça pas mondele mutu mwindu yango wana. Or yango ezali bokono o ba bengara maladie veineuse chronique avec une insuffisance veineuse. Donc naïbi ko poser nos questions là té na mi présenter dans spécialité dans les avis c'est que la Belgique elle a 6 spécialités dans la chirurgie en 2006 donc ça fait 20 ans on a soigné bateau et puis un jour on a tout na papa na biso moko ya congolais abi docteur na Lambasu. Alors je comprenais absolument rien de l'anglais et na moni makona mais pas poser un problème on a soigné on dit ah docteur au sali miracle il faut son à Lamboka. Je préfère qu'autant à Combo naé parce que ça papa moro à Markanga Ming et puis bien Ming les alliés pauvre papa Vercus. Ah papa Vercus. Oui, façon on a imité façon on va docteur il faut zonga oya parce que Marabossa les a miracle. Donc pauvre papa Vercus ça c'est la confiance depuis 2012 na traita kaé. Or il y a problème on a année ko traînant depuis ba année na ba année. Tous on équipé na Congo bon et donc mémier et ça m'a colonaé te bébé ça qui va problème sous plus grave il ko soyez mais il y a vraiment testé dans la vie. Docteur, il faut les à Lamboka. Voilà. Depuis 2015, nous avons Lamboka, nous avons discuté dans la communauté Nabiso. Et puis après, avec moi, si Nangaï, maman Violette, qui est Azali spécialiste, ou à nettoyer, à soigner, à pota, n'est-ce que tu sais si Maëlle, pour nous tout un peu démystifier, qu'on traiter le problème à Bokono. Fausse doctrine na komba Yesu pempozango badisciple na ye badoye akufela mekulusu bakomande baungu na bino nzoka Yesu akebisaki biso bakoya mingi na kombo na ye bakosala pe bamiracle ndenge na ndenge. Voilà donc très rapidement, voilà, tu peux aller slide suivante. La phlébologie, c'est quoi? C'est une spécialité médicale qui fait partie de la grande entité de la pathologie vasculaire, donc tout ce qui s'occupe des vaisseaux autres que le cœur. Et le cerveau, évidemment, qu'on réserve aux neurochirurgiens, le cœur aux cardiologues, aux chirurgiens cardiaques. Et on a tout ce qui est tuyaux. Que sont les veines? Parce qu'il n'y a pas que les médecins, il n'y a pas de médecins ici. Les veines, ce sont tous ces tuyaux qui doivent ramener le sang de la périphérie, que ce soit du membre supérieur jusqu'au niveau du cœur. C'est-à-dire que normalement, le sang descend au niveau des pieds et doivent remonter. Ici, c'est le bassin, donc la cuisse, le genou est là. Et quand ça remonte normalement sous le muscle, il n'y a aucun problème. C'est assisté par un autre réseau qui est sous la peau, ce qu'on voit. Mais il arrive... il faut combattre la pesanteur qui veut que le sang reste vers le bas. D'où on a un système de valves qui doivent s'ouvrir et se fermer en forme de clapet. Mais malheureusement, il arrive que ces valves qui font partie de la physiopathologie, on ne va pas rentrer dans les détails, quand ça commence à s'abîmer, ça reste ouvert, donc la pression augmente et ça abîme la paroi des vaisseaux et ce qui donne ces problèmes. Alors qu'est-ce qu'on constate? On a les valvules qui deviennent incompétentes, on a une stagnation du sang qui reflue, qui peut provoquer des caillots, des stases, c'est ce que vous avez déjà entendu parler, des problèmes de phlébite, c'est-à-dire qu'un caillot, et c'est souvent immobilisation prolongée ou bien quand on voyage,
pas seulement en avion, tout ce qui est immobilisation de plus de 4 heures. Ça peut être dans le train ou bien quand on part dans le sud pour les vacances. Le flemmologue vous dira portez quand même vos bancs en partant. Et moi-même qui suis ici, j'ai mes bas parce que vous savez que j'ai une grosse journée où je vais rester debout. Donc je fais de la prévention pour vous dire qu'on peut normalement vivre avec. Alors, la maladie veineuse, c'est une maladie chronique et évolutive. Ça veut dire qu'avec les temps, comme le docteur l'a dit, nos veines se détériorent et ça touche 25% de la population mondiale. Donc ça veut dire qu'on est ici dans la salle, si on est à 10 au moins 4, on souffre, mais à des stades différents. Donc, il est important quand les symptômes, les premiers symptômes qui commencent, ça veut dire les jambes qui gonflent, les jambes lourdes et qu'on commence à avoir des taches, c'est en ce moment-là qu'il faut déjà commencer à consulter un phlébologue. On n'attend pas que la jambe change de couleur. Nous avons la chance d'être en Belgique où les soins sont remboursés. Donc voilà, il faut venir en ce moment-là pour se faire consulter et traiter. Et alors, et quand on développe une plaie, souvent moi, je suis infirmière spécialisée en soins des plaies, je suis l'assistante du docteur, mais c'est que j'ai remarqué, beaucoup de personnes âgées dans des maisons de repos, ils ont des plaies, des ulcères qui restent là des années, on est démunis, on dit voilà, on ne peut pas soigner parce qu'on va faire des chirurgies qui vont être délabrantes, mais ici avec la radiofréquence de Vénassi, donc on traite des personnes âgées. Si vous allez sur le site du docteur, il y a des personnes de 94 ans qui ont passé des hôpitaux et qui ont finalement été guéries parce qu'on avait traité la cause. Donc n'hésitez pas à prendre nos flyers, à regarder autour de vous, vous-même. Si vous avez des problèmes comme ça, il faut consulter. On va aller par là pour visiter. Je vais rentrer comme ça, tout le monde peut... Voilà, monsieur le bourgmestre. Comme ça, je vous explique quelques matériels. Donc ici, on est dans une salle spécialement pour la kiné. Dans une salle de kiné, kiné des drainages lymphatiques, pressothérapie et tout ce qui est vraiment au niveau des jambes. Alors, nous avons aussi cette machine qu'on appelle les lasers, hein, c'est laser veineux qui nous aide à faire quoi? À effacer, parce que esthétiquement c'est traumatisant parfois pour des femmes d'avoir des taches au niveau des jambes. Quand on a traité la cause, on vient ici, on traite avec ces lasers. Mais bon, nous sommes en négociation pour un autre type de laser qui coûte extrêmement cher et qui va nous aider à traiter aussi des plaies. Il faut savoir que dans la prise en charge des plaies, il y a des techniques qui avancent et nous, on est quand même des gens qui veulent mettre la technique en avant pour pouvoir cicatriser les patients sur un temps le plus court possible. Ici, là, il y a notre réserve, mais bon, je vous passe. Vous pouvez venir. Je vais aller me mettre ici. Donc ici, on est dans une salle de consultation du docteur Tatete, chirurgien vasculaire. L'élément capital ici, c'est l'écho-doppler. Donc quand le patient vient, on doit voir les vaisseaux, comment est-ce que les vaisseaux se portent et tout. Donc c'est l'écho-doppler qui nous aide à poser les diagnostics. Et les docteurs, voilà, ils regardent, s'ils posent des diagnostics, et là on pourra voir comment est-ce qu'on peut traiter. Donc l'élément capital ici, c'est vraiment cet écho-doppler vasculaire. Alors ici, monsieur le bourgmestre, j'avais oublié de vous signifier que nous avons le représentant de l'ambassadeur du Congo qui est venu aussi envoyé par l'ambassadeur pour les représenter. Voilà. Ici, nous sommes dans un local de soins des plaies. Donc, comme le docteur vous l'a expliqué, quand on traite la cause, il faut traiter la plaie. Parce que souvent aussi, les gens viennent parce qu'ils ont une plaie. Ils ne savent pas que c'est la maladie veineuse. Il y a beaucoup qui passent à côté. Donc, c'était capital aussi de mettre un local vraiment approprié pour ça. Nous avons notre table de pédicure. Souvent, les ongles sont négligés. Quand les ongles sont négligés, il y a des champignons qui peuvent se développer, des callosités. Pour des patients qui sont diabétiques, ça peut créer des plaies. Donc, nous traiterons les pieds, d'abord les ongles. Ici, avec notre machine de podologie, nous avons cette table, cette chaise qui se transforme en lit, où on peut faire des soins par rapport aux soins des plaies. Et là, nous avons notre siège pédicure, et pour essayer de laver les plaies, laver les pieds et tout. Donc voilà, c'est vraiment cette salle aussi qui est capitale pour tout ce qui est prise en charge. Et il faut dire qu'en Belgique,
Si vous avez au moins 10 séances de pédicure, c'est une indication médicale qui sont remboursées. Qui sont remboursées, exactement. Par an, par année civile. Et puis, autre chose, des centres comme le nôtre, j'ai un peu regardé, je suis du milieu, il n'y en a pas. Souvent, les prises en charge des plaies se font dans les hôpitaux. On change des infirmiers, parfois il n'y a pas un très bon suivi, mais ici dans ce local, les patients seront suivis de A à Z. Ça veut dire qu'il y a un accompagnement niveau nutritionnel, niveau, voilà, parce que quand on est obèse et qu'on n'a pas, les médecins l'a pris au niveau juste de la pathologie, qu'on n'a pas pris l'ensemble, souvent ça freine aussi par rapport à la cicatrisation. Mais si on veut vraiment prendre les patients de façon holistique, pour que ça puisse cicatriser. Voilà, c'est pour ça que nous avons mis ces locales ici. Et à côté, ça va être difficile vraiment pousser. C'est pas l'hygiène, c'est vraiment la stérilité. Nous avons notre espace de stérilité qui est juste à côté avec nos machines pour stériliser nos instruments. Comme vous avez vu là, je ne sais pas si c'est ici, quand on a utilisé des pinces et tout, on les met dans les bacs uniformes. Après, on les passe. Voilà, et même ma table, c'est une table qui stérilise aussi les matériels. Donc si vous voyez ici, c'est avec lampe pour stériliser nos matériels. Donc si je fais ça, donc voilà, vous allez voir, sans on met des matériels comme ça, ça stérilise tout le long pour qu'il n'y ait pas des bactéries qui se développent. Voilà. Ici on sera au chaud. On sera au chaud, voilà. Alors ici, pourquoi on a créé un bloc opératoire? Parce qu'il faut savoir que dans d'autres pays, le soin, donc la prise en charge des varices ou la prise en charge phlébologique se font dans des cabinets. Ce n'est pas dans le milieu hospitalier. Pour moi, c'est vraiment un tort de les faire dans les hôpitaux. Pourquoi? Ça coûte hyper cher à l'INAMI. Peut-être un jour, ils vont les faire. Mais dans d'autres cieux, ça veut dire... par exemple en Angleterre, en Afrique du Sud, en Amérique, si vous tapez, vous allez voir que ce sont des cabinets, on prend en charge. Déjà, nous, on est super équipés et ils ont vraiment des cabinets simples qui essayent de traiter. Nous avons eu la grâce, quand nous sommes tombés ici, nous avons vu qu'il y avait déjà l'espace où nous pouvons mettre notre bloc opératoire, bingo, donc nous l'avons fait. Ici, vous avez... là, la salle d'opération, nous avons des patients qui viennent de l'extérieur aussi, qui n'ont pas de mutuelles, et on a beaucoup de patients qui viennent de Suisse, de Londres, donc vraiment on a beaucoup de patients d'ailleurs quoi, qui viennent et qui ne peuvent pas payer à l'hôpital parce que c'est tellement cher, donc on pourra les soigner ici en toute sécurité avec notre équipe d'anesthésie, comme nous le faisons au Congo, voilà, on a notre lit pour la salle des réveils. Les locales des infirmières, c'est là, si vous passez, vous allez voir qu'il y a déjà des choses qui sont amises. Une salle de bain, toilette, et nous allons mettre ici notre matériel pour se désinfecter les mains. Donc on est vraiment dans toutes les conditions réunies pour avoir une salle d'opération digne de ces normes. Voilà. Donc, par jour, combien de patients vous savez accueillir dans votre centre? Normalement, pour la capacité, les samedis, on avait fait les tests. Oui. Ça dépend. Ça dépend des heures. C'est normalement toutes les 20 à 30 minutes, on a un patient. Et le docteur a déjà beaucoup de patients. Et on a juste déplacé les cabinets de la maison ici. Donc, les patients, voilà. On essaie de mettre, on a un agenda qu'on respecte parce qu'on doit aussi vivre, voilà. D'accord. Vous l'avez regardé alors? D'enfants, donc c'est pas évident, hein? Ouais. Voilà. Donc ici, c'est la salle d'op. Attention. Ah, bonjour docteur, bonjour, merci beaucoup, merci. Vous, si vous pouvez rentrer comme ça, je vous explique un peu. Voilà, donc ici on est aux salles d'opération. Monsieur le bourgmestre, voilà, on est dans notre salle d'opération. Voilà, nous avons notre table. Ici, la machine qui est là derrière, c'est ça qu'on appelle la radiofréquence. C'est dommage que j'ai oublié mes sondes et mes vénaciles. Donc voilà, ici on a dans la machine de RFA, nous avons notre pompe à tumescence, notre cialytique, nous avons la table des chariots anesthésie, nous avons notre matériel d'anesthésie validé par notre anesthésiste qui est docteur Didier Chambaud. Ils vont venir connecter pour faire les trucs murales. Donc on a vraiment tout pour faire du minimal invasif One Day ici. Donc je remercie déjà les médecins qui est là, il y a le docteur Bertin qui est là,
le docteur Boti. Donc n'hésitez pas, si vous voulez aussi utiliser le blog pour des cas, des patients qui viennent d'ailleurs et qui ont besoin de soins et tout. Donc voilà, le local est équipé pour ça. Et juste pour info, monsieur le bourgmestre, en Belgique, au fait, c'est juste une question de remboursement. C'est pour ça qu'il est plus facile de se faire une cataracte chez son ophtalmo en privé. Dans son cabinet, bon, on paye plus cher qu'à l'hôpital où on attend 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est la même chose en fait. Et malheureusement, les organisations, les organismes, les assurances, tout ça, veulent qu'on reste à l'hôpital parce que c'est là qu'eux ils en profitent et qu'ils disent votre assurance complémentaire ne vous rembourse en Belgique de base que si la mutuelle a déjà payé. Donc vous êtes obligé de rester dans un milieu hospitalier. Il existe quelques assurances qui remboursent pour des soins ambulatoires. Il y a beaucoup de choses comme le docteur Boti qui est chirurgien digestif au CHU Brugman. On dit des cas comme des hernies sont des cas qui n'ont plus rien à faire à l'hôpital. Et ça va décharger les hôpitaux, il y aura moins d'infirmières en surcharge, en tension, et parce que une journée d'hospitalisation, un bloc opératoire, c'est presque l'heure, ça coûte plus de 700 à 1500 euros l'heure l'utilisation d'un bloc opératoire en Belgique. Et pour faire un acte de 10-20 minutes, on considère qu'on utilise 1 heure, il faut un infirmier de réveil, un infirmier dans la salle, et à l'unité, 3 infirmiers pour un seul patient. Et ce qui crée des gros problèmes. Je pense que dans la réflexion globale, et c'est pour ça que les spécialités comme les ophtalmologues ou d'autres, les implantologues, ils sont plus les dentistes, ils sont plus dans les hôpitaux parce que là-bas c'est pas possible. Ils préfèrent. Et moi j'encourage, si vous avez la possibilité, si vous avez des assurances complémentaires, de discuter, que vous ayez des soins en ambulatoire. C'est tout ce que ça veut dire, soins en ambulatoire, donc vous payez la mutuelle de base, et puis le supplément est remboursé par les assurances complémentaires. Il faut faire une demande alors à la mutuelle. Oui, dans les assurances complémentaires. C'est important. Vous savez pas, c'est peut-être pas plus cher, mais c'est plus rapide. Par exemple, au lieu d'attendre 9 mois pour voir son ophtalmologue ou bien avoir une prise en charge de ses soins. Alors, tout au-dessus, nous avons une salle des réunions. Ceux qui veulent, ils peuvent monter. C'est vraiment une salle que nous avons mis pour des glemmes, parce qu'il faut savoir que Benjamin tient quand même des glemmes. Les glemmes, ce sont des réunions de médecins où on discute médecine, et souvent on manque réellement des endroits. Et quand j'ai vu la salle, j'ai dit bingo, voilà. Donc là, on peut faire des glemmes, on peut discuter quand les gens viennent. Donc c'est vraiment c'est tout ça. Hein. Donc et normalement l'écran qui était là, c'est pour être en haut. Et c'est là, en visio, on peut discuter de la médecine et tout. Donc c'est tout un local. On peut mettre à la disposition de ceux qui ont besoin de faire des réunions. Voilà. Autre que médical. Hein, voilà, vous pouvez, c'est parce qu'il faut monter 2 marches, alors comme mais ceux qui veulent, ils peuvent monter, hein, c'est ouvert, donc voilà. Et je lui ai dit, je l'aurai. Qu'il neige, qu'il pleuve, je l'aurai. Voilà. Et le bourgmestre est là derrière vous, Frédéric. Il nous a fait l'honneur de venir inaugurer. Et nous sommes vraiment heureux. Je ne dors pas depuis quelques jours. Je suis... Félicitations. Courage. Émotion. Bon, on va... Bekonanga fungola misoyo kotala apparence te elanga nzambe kotiba nzube talaka nani yokolanda ye noki tokozanga lolai bien aimé bekonanga fungola misoyo village parisien City Oyo ezali donc na Mbinza donc Mbinza Pigeon donc ezali site hébergement donc hébergera gratuitement pour la séjour à héberger gratuitement donc ezali place moya kitoko pour l'amour de Dieu. Amen. Pour ya sika 22 donc na Mbinza Pigeon bon ba ke na Kinshasa bolingi place moko ya calme, sans dérangement, en tout cas, aux alliés en sécurité, et bien, espace où on proposé, bino village parisien, donc Congo à Sika,
numéro 22 dans la bise à pigeon. Ils ont des placements il y a kitoko, la chambre ils ont bien équipée, meublée, climatisée. Donc vous avez appartement, ils ont spacieux. En tout cas, ils ont bien pour la famille, pour la mouton au Kende. À l'île calme, à l'île de et puis wifi ils ont gratuit. Vous avez wifi donc connexion internet et en plus ils ont la salle de sport aussi. Salle de sport, tu ferais pas les pour ça moi sport, bon les enfants. Donc ils ont dans le village parisien, on a vu Maurice qui a fait un numéro de téléphone les awana. Voilà, tu vas vacances, bon ok, des vacances et puis le colonango azamu ananzam. Effectivement. Donc c'est ma vidéo biso mingi ba challenge bo naye asa ba challenge azala frère na biso dans le Seigneur. Maurice docteur biso bana nzambe place so ke Kinshasa place au vanda kimi ngwana ça te que dans hôtel ba tilo caméra mo ko bata ngano ce jour ça là non moi des bana nzambe. Merci, je m'appelle Merdine Gombe, gérant du village parisien. L'espace bien sécurisé, calme, et nous avons des apparts, des salles de sport bien confortables et mettre à l'aise nos clients. Nous avons aussi une Wi-Fi, Canal+. J'ai rendez-vous, pas de maintenant, mais moi je vais parler en lingala parce que le français c'est votre langue. Quel est votre nom? Je m'appelle Jean-Pierre Bolongo Bomolo Mamba. Jean-Pierre Bolongo Bomolo Mamba. Est-ce que je pourrais avoir votre carte d'identité? Ah, ma carte d'identité, oui, j'en possède. Merci beaucoup. Vous pouvez m'accompagner. Et en plus de cela, vous êtes aussi bien accueillante. Et en plus de cela, très belle aussi, très jolie. Bonjour, maman. Maman Violette. Ngana joga mbote ya maboko te. Ya di mama na ngai mama Violette. Mama. Bonne. Madame papa, le ngana col pastoral. Maman. Côté drapeau ya Union européenne à Belgique. Ya Congo eza wapi ba? Maman en tout cas na raison. Oye biso koya na nga lelo ya kibito. Maman ngai Violette. Tant na bongani na maman ko tuye. Maman évangéliste, il y a toujours na papa. Maman, Tobimi, Tokomi na nzela na papa na yo na bandi kosanza vertige. Non. Maman lobi bengaka mwana yo tozongo. Na te satana tabundisi biso. Tokoma kaka Kongo. Nde esika na bosana kikotia esi na Congo. Po ngai yo na lati kaka tika na lati. Papa, olati ya Belgique olati osandité. Et au à Congo, au sali nosé au sali papa. Voilà, c'est bon. Tous les lots na papa na biso jour à Pâques. Si. Donc, il y a papa, donc oui, papa Bolongo, papa toujours là, ça fait quelques mois. Je crois qu'il y a moi, on peut sa témoignage. Tout ça, le centre de soins des plaies, tout ça, problème, il y a ma polo. Tout ça, la clinique de la jambe, en même temps, soins des plaies, pédicure médicale. Donc, papa Bolongo, ça fait, je crois, 1 ou 2 mois, mais à expliquer le parcours, donc voilà, on a spécialement d'abord merci parce qu'il y a Ndimi que Mokili et mon aïe, Batouba mon aïe, après ça, il solo naïe, à mon appel, ni to soigna kaye, à la centre de Flébocaire. Donc Flébocaire, ils ont centre de
avenue Charles Quint docteur Tate Teboyebi wa soignera Bambasu na Congo. Na même idée on appelle tout le monde qui ba passion mingi c'est la ba mindele c'est la ba tout mwindu bazo so ba soin madame monter pour makamoteli makolo tout le monde va passer bazo un peu partout États-Unis tout ça va passer ba outil Suisse ba outil France ba outil Londres en tout cas tout ça va passer ebele au bayaka conservation na bango soit à soit na Kinshasa il y a moyen sengela qui tous wa cabinet à munene parce que avant tous na cabinet monkier on peut permettre que ce patient aille tous yeux dans la globalité tout ko ça l'opération tout ko soigner makolo tout ko ça les kiné il y a wana lelo papa bolongo a sepeli ko la ki sape mokili ndenge ni baso ele kaka voilà mais intervenir monkier maman olobi bo sur Bambasu. Oui, tout ça. Solo. Kindoki, on s'en mais papa Bolongo a expliqué bien parce que Mba faisait la Kindoki, Mba faisait maladie. Papa Bolongo a sali ba année et belé na ba pota nae. Oh, peut-être à Kanissa malgré qu'à pasteur, apôtre munene, on quand ça peut que ba bois qui là et pe mbasu. Mais les voilà, voilà, à Kanissa qu'on va expliquer bien mais les la parcours nae à Kolaxé bino ke Mba faisait maladie, ceux qui ont l'année bien. Vous traitez cause, d'abord diagnostic à bien, vous traitez cause et puis vous sali ba pansement malade mon tarobi kana pota. Bon mon apota papa, il m'a expliqué combien d'années à sali na pota o. Papa za mongo il y a qui na ngo kaka. Madame m'appelle. Bon, bien sûr, Nalingi n'a mis présenté apôtre Jean-Pierre Bolongo, Bomolo Mamba, donc de l'église pentecôtiste de la parole de vie, na Congo, et Télémate, Misala Koufa, puis na Belgique, église de Téléma, mais Bato Bazalité. Na Mokuse, na centre, oh, il y a Bisso Moko. Oh, il y a Bisso Moko. Donc, Namukolo, il y a lundi le 12 janvier 2026, Ndebala Isangai Centre Oyo, et par docteur Benjamin Takete, na maman Violette, na docteur Pierre, le foot à Bazali Kosala, on sala. Namukose, na souffri na maladie mingi. Na Congo, depuis le 2 avril 92, na sala accident. Depuis l'avril 92. Le 2 avril 92, na sala accident. Accident Nyamutuka. Nyamutuka, oyo nakenda kubaluka na Kazangolo. Et le mona colonel Zita na ex-maçon Moutar, longue histoire. Na genga kisantu na sali presque 5 ans d'hôpital. Donc, na 2005, bapota oyo eye kobimanga na makolon so imbale. Tika mama Violette akoya kofungola popo ya zali azali munganga ngana simba kote ya sete. Voilà. Tawa kote bimi epai na ngai tolobi ezali mbasu. Biso toyeba kezali mbasu. Mbasu na ememi ngai meme na ba minganga oyo ya bonkoko basalisa ngai. Na tamboli eloko moko te. Na ye pa na so basai na nzambi. Moninga moko prophète songolo pagala ye onde ko nzamba mosika to mondela pona yo bapoto esila opesa nga consolateur. Na we wa lukuta. Ponga pena musai na nzambi. Nzambi permettre ba passer pa nga bo mais na beso consolateur na na pesote. Na keina era fa clinique. Professeur Mwepu, Aïvi Poto, a traité na Poto. Naké na campus, professeur Kadiken, professeur Lopos, Baïvi Poto, et Silate. Naké, Kibadi Aye, Aïvo Salangay, greffe de peau, greffe de peau, Asenga greffe de peau, Bambi Baïna Poto, et Silate. Naké na Semka, hôpital à Kinshasa, et Silate. Kino ezalaki na occasion na ke na hôpital Biamba ya Motombo pota esila te baninga kutu bakatanga lokolo na Biamba na be boko katanga lokolo te nde na Zwingolu na 2014 na ye Belgique wa pona soins médicaux na lokaki kombo ya docteur Benjamin Tatete mais na dimaka te
que est-ce que na biso ba congolais ba simbisi mingai na Congo ka ba docteur na biso est-ce que ba koki vraiment ko sanga poto yo te mais docteur tateta na poto na boyaki na nani mindele na kena l'infologie ya ba Saint-Pierre Brogoman rien mais ngolu na Nzambe moi sinanga ko mona ye maman évangéliste a solera na masi puis masi abi poto ba papa dona mona biso moko boye docteur de Benjamin Tatete madame na Violette mais mikolo bakia Kinshasa na lukela na numéro na ye nde avec opesa na numéro na ye na le 12 janvier 2026 kaka na mbula oyo nde nazwi mama Violette abi papa yaka totala pota nde baye kotala nga bapota abi te papa maladi oyo ezamba supenza te nde bato basalaka omoni makila ekitaka boye to makila ekitaka boye po emataka te po emataka difficile so ni makila emati fo tombola makolo otia boye nde ebandi kokita eza lokola mire nde eza kotomona yango kitoko po batio na kati ebebi te si batio na kati ebebi siko mai bandi kobima mire kobima na humidité ata obengi batechnicien ebele baya kosala mingi na yo bapakola couleur osilisi maladi ya ndako te na mire oyo ebebi il faut sala ndenge nini nde mama Violette wana moto aza koexplike nga il faut opasola siko mire ochange batio wana ya mabe ntango kochange batio wana ya mabe esili nde osilisi maladi ya mire zongisa mire na bacouleur na ololenge olingi atuninga papa ondimi tosala opération ngabi mama nangi ndongo ya pona nini nde ezalaki na le 29 février si je me suis pas trompé na ndimi kokota na hôpital ya Surek ye moko papa Benjamin na mama Violette na équipage mobimba nde bazwi ngai basali ngai opération na makolo nyonso mama ye moko akolakisa bino ndenge ezalaki ntango basali ngai opération esili ngai nalobi bongo natala nao ndenge alobaki eza lokola mire natala mpe makolo na ngai ebonga mais lokuta mabe kozala na mama ya mayele kwa mama Violette eza esengo mingi na hôpital ezaka bato mwindo bayaka bate wana tutu 4 couleurs ya po posonye soto minde itoyaka moto mwindo bomoni nga naloba na bino bato ya loposo ya motane bazali awa ya ngola bazali awa ya pe bazali awa eni koloba nini soko omoni makolo ezovimba yo ozofina ozomona ezokota ozomona makolo eza kovimba omoni mwapota yo akokende bipai mosusu te yaka na Flebocar na Flebocar en anglais Flebocar ok Flebocar yaka wa mpona ozwa traitement na nyonso mabe na biso nini esika ya malamu tolingaka kolakisa bato te esika ya mabe nde totindikaka bato mais na proverbe 25 elobi lakisa moninga esika ya malamu po soki abiki eza mpe lokumu na yo mais papa nanga me tozongelaka meme ebandeli ya témoigne na yo ndenge olobi avec ebandaki na accident osalaki accident mais sikoyo pourquoi yo accident olobi ekomaki neti mbasu mpona nini parce que po te ezalaki du ya accident osalaki pourquoi yo bolandaki bokasi ya mbasu mais mpota ezalaki na accident onasalaki pourquoi oui omoni baopération baopération basalasala ngai baopération basalasala ya mama afungola mibale ngana koespesa explication donc omoni ntango basalisaki nga baopération makila na nga sikoyo ezalaki kokita mais po emata ezomata te nde nde kokonstate na 2005 nde bapota oyo ebimi bapota ebimi après bapota ebimi après ntango bapota ebimi après nakei koluka sikoyo bato batetaka na bokoko balobi eza mbasu omoi esika tovandaki baobi aloko eza mbasu po babi babwakelaka moto ata okei na 10 francs soki 1 francs ini babwakela mbasu tika ngai mpe nakende
koluka sikoyo bato batretaka nakutani na papa moko azotraite mpasi alobi nanga alobi mbasu na yoyo biso tobwakeli yo mais ekosila sikoyo te ngai nandimi kaka eza mbasu ya kobwakela nzoka nde ebombandi wana naye kovungama eza mbasu te na mama Violette ye nde kuta convaincre ngai mpo nandimaki eza nango diabolique te eza diabolique te ezali maladi oyo eyaka ndenge ya maladi nyonso asalaki accident nde pote bimi pota ulie kauka ezokauka te mais fo oyeba ke moto nyonso akokozala na problème ya misisa ndenge papa expliqué bien ezomata mais ezomata ezokita bien te en fait soki makili ezomata il faut ekita sikoyo na ka ya papa ule makili emata ebandaki komata bien te donc azali na problème wana na kati na ye soki akanisi kala peut-être ndoko je makolo evimbaka makolo moto makolo voilà avant même accident sikoyo pression eza makasi na kati ya misisa ezolukaka na place mai ebima mokolo sikoyo ntango ye atotanaki azoki akwei na wewa azoki accident ngungi aswi yo nde place wana sikoyo porte efongwami nde mai ekomi kobima pota mwa ekauka eza te yango ozomona ke mutu mosusu akweyaki na mbasi na moto akweyaki papa asalaki accident pota ebimi ezokauka te babia abwakelaki mbasu epuis mutu mosusu mpe akobimisa pota te babenga yango baflictel moto ya nzambe ebimi epuis mutu na mutu aza na ndenge pota ebimelaka mais dans le tout c'est que pression eleki mingi ekoluka place nini ebima ekobima kote pota ezali soki pota ebimi moye ekauka eza te normalement na banzoto na biso tosalama soki ozoki dans les 6 semaines il faut cicatriser 4 à 6 semaines soki eleki voilà papa azalaki na pota monene ntango ayaki sikoyo bota ndenge pota ekomi etikali apa azalaki na pota pota esili pe etikali mwa kota mokie mais eza likolo moko ese enyokwami mingi soki otali même poso échanger couleur bon sikoyo tozosala bakine mpe tobandi kosala kine donc ozomona ke ekomi lokwa poso ya nzoko nde omona bato misusu babela bamaladi ya nzoko babwakine non ekota papa vraiment d'accord mais maman Violette mais comme tu dis mbasu parce que c'est ce qui concerne plus la Congolais mbasu comment il faut définir parce que est-ce que bon tu dis que exemple comme ma veine expliquer au docteur le on a ndenge mo il y a des explications médicales mais on peut expliquer bato mbasu pineza la nini en fait mbasu eza d'abord kombo moko bato bapesi Kikongo ya Kikongo voilà eza Kikongo eza kombo moko bato bapesi na pota nyonso ezokauka te lelo omonaka neti na ntango ya kala biki ntongo mundu esasombaka pesanga biki mais normalement eza biki te eza stylo biki eza marque ndenge moko na bapota mutu nyonso akomi lelo aza na cancer na libele babwakeli mbasu na libele aza na cancer na elongi babwakeli mbasu na elongi aza na pota babwakeli mbasu na likolo mais soki otali bien bambasu mingi tozolobela ezalaka toujours na makolo bato balelaka mingi bambasu dans la majorité des cas ezalaka bapota na makolo pourquoi parce que pression eleki mingi na makolo mwa makile mateza te batue efongwami yango ntongo moto atutani pota ebimi abalobi babwakeli mbasu mpona nini bakobenga ngo mbasu parce que ntango akokende pas médecin papa akopesa bino témoignage akili na bamédecin ebele amoni bato ebele ke ezala na poto ezala na congo ezala awa bato mingi baza na expert baza na clairvoyance wana te baza mayele c'est baza mayele te mais baza na expertise wana te ntango bango bakomona pota bakosalaka toujours pansement ya pota bakotala te na kati eloko nini oyo ezoprovoke yango mpo nini expliquaki nzambe apesa biso possibilité ya kocicatriser biso moko yango mona so mama akatani liboko na mbeli mbangu ekangami mais oyo ya papa obe ya motu so ezokangama te après 4 à 6 semaines ça veut dire que eza na cause mosusu diabète aussi par diabète mpe kokopose bapota wana ezokauka te exactement diabète ekokopose bapota mais babiloko ebele bafacteur eza ebele mais il faut toyeba lelo na soki otie bapota nyonso na 80% bapota na niveau makolo ezalaka toujours na cause vasculaire babengaka veineuse ça veut dire que makili ezomata te et dans le ventre oyo etikali nde okotia diabète
au tcha ba problème artériel parce que ba tout peut ça ba problème artériel mais na makaya mingi ba ça ba nécrose na makolo ba diabétique ba ça ba nécrose na makolo il faut que ça a vraiment différence entre yango na wana mususu tout ça quand la connaissance maman Violette mais tant ba mbasu et banata so na musu ba na moi bouton moko boya muke bouton moko muke babiso ke na hôpital moniki bouton na kebe ko zambasu et bandita so muke et puis fungwa mais comme munene est-ce que et gros allez comme mon peu diabolique parce que basu ba bois qui la bango pe tout monde ba mbasu ko sombi pe mbasu na marché ba bois qui pe muta makolo papa banda ko lo ba moi ça fait plus de 11 ans toujours que na docteur na Congo parce que voilà santé moi pe na médical également voilà banda toujours ka ki ba tekela ka ba tumbasu ngasi na senga ba o tekela ka mbasu na somba mbasu mais tout monde a ezalaka kate likambwana ya mbasu ya kobwakela et comment problème parce que mutu alinga lia na nsima voilà tradi proticien alinga lia na nsima et comme n'était cop na bango mutu amtaza na cop ne olinga te ke voilà mais en réalité okolo ba ndenge balingi mbasu ya kobwakela to avouer que minimum mabeza mais papa za apôtre papa wa ba razemba tambola na bosembo est-ce que ce qui m'a ça est-ce que il n'a aussi mais pas naé il n'a aussi batté et puis ceux qui m'ont commis à désespoir ils ont pas porté na mona ba sango ba loba ki ba bokela bango ba masu to moni ba pasteur to s'appelle ba pasteur mais on va ça ba yebani na Congo to tanga ba kombote o pe ba soigner ba masu ba église na bango mais ba ya pour se faire soigner. Donc en plus malade ils ont perception à mutu soko kanina muté molobi ke ngai ba bwakela kinga atana na lobi ba bwakela ko est-ce qu'on dit manga on dit manga te mais biso en tout cas na TVC médical na Fleboker docteur Tate Musala zo sana mamba pota ezomona ça veut dire que mutu ba bwakela kimbasu o aya ka na biso so ba bwakela kimbasu na oloba boyi kisambela pe yaka pe ba soigner mais en fait maman Violette parce que vous allez infirmière également vous accompagner mon bain nayo tatete Benjamin au battement na image na inauguration à centre na biso oyo Fleboker oyo bomoni inauguration ndenge lekaki awa mais na quand même une question ngeza boy bino bosala nini pour traiter yango parce que papa lui attamboli partout ils ont simbaté aki on peut ba spécialiste également chargé de médecin tout ça quelle technique na bino ezagani pour traiter ba pota oya makolo bambasu communément ne bato alobaka comment vous faites parce que tout le monde ka ba témoignage tango ibelé vous allez traiter yango awa bosala ni quelle est peut-être technique na bino beaucoup plus facile au bosala pour la traiter maladie ya mbasu OK pour la traiter on a le bakelo kwa liboso asalaka bayebaka na koluka cause voilà problème est uti wapi eza misisa nini OK pour la nuit, je suis dans le béco Doppler. Donc, au moins, le papa, ça qui est go Doppler, le coin qui est le pen à souka, au moins, le docteur Naé, a aussi peut-être échographie. D'accord. Pour atteindre la nécessité, on a toujours une écho Doppler pour l'envoyer, mais si ça n'y a un problème. Surtout, on a déjà cause, dans la 80% d'un problème à veine, surtout ça, l'écho Doppler, tu vois, parce que les veines, bien à veine. Si les veines, tu aurais dirigé dans tes traitements en sous-sous. Mais comme dans le 80% de veine, tu as une maladie et puis en deuxième lieu tu as une veine ou les autres maladies aux autres pression ma casse na makolo tu après en second lieu tu as un traitement ya pota parce que ça le quoi mur ne za mabe ba tuyau na parce que mur ne poli le kola ba tuyau yo siko ozui maçon au bengi maçon tu as peinture au sali plomberie tant au sali plomberie tu comme à un moment mieux moyen bon exacté mais ceux qui siko au traité plomberie si mal bien toujours ça ba pansement après on a roulé ta papa des contentions qui n'est à comment naé au salle drainage tous ça na papa qui n'est à rejoindre en charge et puis au salle lien soit na no monique bazo bika na kota même au salle 40 ans 50 ans et si la raté merci beaucoup maman Violette balinga mi bandeko na biso na mokili mobimba dans tous les 5 continents omoni koya na hôpital oyo bandeko bayebi nzambe ezali fier mingi na lina pesa bisolo moke yanga ite ya bible pona mama Violette likambo alobi nzambe ana makambo na ye biminganga bazali na makambo na bango d'accord
Mais tu as na bozino te pour eza église te. Eza ka témoignage parce que dit église luka ba sala nzambe ba la sama makambo toteyaka. Na 2 Chroniques 16 verset 11 à 12 kaka balobi la fin du roi Asa. Les autres actes d'Asa, des premiers au dernier, sont écrits dans le livre des rois de Juda et d'Israël, verset 11. Verset 15 à Bissonine. Le 39e année où Asa est roi, il a eu maladie de pied très grave. Pourtant, pendant sa maladie, il ne cherchait pas l'aide du Seigneur. Il consulte des guérisseurs. Oyoki? Wana na kati wana po eza église te. Voilà. Asa roi mobimba, malade oyo, na tanga bango pe mbaso ebimaki eh. Jérémie pa kufa na mbaso yango eh. Basala nzambe na kaba pota pe zalaki. O basala nzambe ya lelo ba kosa bato. Mais avant tout okende, ozwa traitement ya mbaso na yo lobi ke malade ya kindoki. Lukana no nzambe. Nde na sima oye pa baminganga. Nde na salaki. Banganga bakosi ngai batretaka baro mbasu mbango ekenda mais na lukaka des nzambe nzambe atikanga te ngata la kondimana nga ndenga alobaki na kolo ma grâce te suffit mais ndenge nini sikoyo ndeto ekomona Jésus-Christ alobi ce n'est pas le malade, ce n'est pas le médecin qui cherche le malade, c'est malade qui cherche le médecin. Voilà. Luc 5:31 wakokotaka yango omoni médecin nzambe apesi bango lor mpo basala nini médecin bapesi bango lor na nzambe balobi le médecin est la personne qui examine ton corps, qui te soigne quand tu es malade et te donne des conseils pour rester en bonne santé. Si cela est nécessaire, il te prescrit des médicaments, des examens complets, complémentaires, prise des ondes, radio, kiné, etc. Au moins, dit que awa, nzamba suka wanate, apesi ba docteur mayele, ya kopesa bango ba kiso bazo sala biso, yuti na nzamba. Ecclésiaste chapitre 47, verset 12, Apocalypse 22, 2. Hein? Nzamba ko kilisute aya kopesa oke nkisi yango kamata non abongisi ba médecin na mokili. Il faut pas traiter biso na bakiso alakisi bango. Il faut biso to pesa bango pe bango lokumu. Bango pe ba médecin ba osala bango moko te ba osala na ba pharmacien. Nde lo na bango. De hôpital na biso yo na pesa mo vale pourquoi. Na tungisa makimingi. Lelo yo ba sapato na okendo te banzini bazolanda nga. Banzini mwana bena te na te ya boye mais banzini ba olanda bazo sekanga. Mais na kotika musala nzambe te pona banzini mai pena na pantalon poli. Mais mikolo bandaka ba ma violette ba siminga na papa Benjamin na docteur Pierre pona kiné na comme mona fier de sous kola ta pantalon. Donc biso nyonso tosunga ndeko na azana no elenge hôpital eza na Congo, hôpital eza na Belgique. Ya kasuza na baka kutana na ye. Bo bango bakolakisa ba bino tala boy. To ya na hôpital pona ni. Biso to memaka ba plainte na biso to bengaka subjonctif. Omoni? Un malade vient avec des plaintes subjonctifs. Nde bango ba plainte wana ba tena objectif. Nde ba koizanga na hôpital maladi na atomika na to sa nde bango ba ko tirer conclusion. Lokwa biso basala nzambe. Yo zo yaka musala nzambe. Malade azako yepa ina yo oko kende hôpital ete yaka kato sambela non ngaba tunanga mutuna wana na docteur moko na Saint-Pierre. Alobi Jean-Pierre pourquoi bino ba passer bo pe kisaka ba malade ba ke na hôpital ka ba yepa na bino. Ngana bino ngai tang na za porte. Malade oyo a collaborer kana nga za na malade. Ngai moko pe na stadeki na otinda iboso nano e pa nzambe. Pour nous avoir fait la guérison, à qui pas minganga pour battre traiter. Ah bien, nous n'avons qu'à te. Ah bah toi y a un hôpital na biso, toi soutenir papa Benjamin, zana relenge, na maman Violette, na docteur Pierre, toi sunga bandeko, baya pour babik. Ko soko tiki moto akufa na maladie na ye, lisumu ezali epai na yo. Suis ma serviteur lo bakana mos na ngai, nde na komia wate, ko namona makolo na ngai komi kokende.
na bapota kosila tala kolo makambo wana mama évangéliste Marie-Jeanne Wanga maman évangéliste Marie-Jeanne, c'est ça, hein? Oui. Marie-Jeanne Wanga. Voilà, donc repita moi témoignage par rapport à passion papa Sophie na bamboule blenenga lobi na yo nengo vivre nango, je crois que c'était pas facile ni noko loba na bato bazolanda biso. Merci beaucoup vraiment na bande ko nyonso o bakolanda ngai pe biso nyonso to le kanetando oyo ya liboso to pesi nzambe merci ayeba ki ete mokolo malelo amen tukosangana po toleka na émission oso na lobi depuis mobile nanga sala accident depuis 92 le 2 avril 92 le 2 avril 92 to sa un hôpital à 105 ans na bana na ngai tozolala na kati hôpital na opération aleki nango mibale docteur Matondo akokai bisute kosala lokola papa asali bamikanda na ye batina papa na pays étranger bakonzi na biso ya société po batinda papa na l'air wana papa sala accident azali na 33 ans dossier wana efandama tobimi hôpital tosalaki 5 ans na hôpital ya Kisantu. Wow, c'est belé, hein? 5 ans. Bana pe babota mikolo. Na koti bana ngai classe na Saint-Luc na Kisantu. Tozindaka kofutela depuis 92 on a tina de na 97. Toyo ozonga Kinshasa. Na Kinshasa papa yozwa passe pena ya pota oyo na 2005. 2005 esaki lokwa mwa likwanza na likolo ayi kokwanza ngomba moko eyo sala pota munene na kanimba subandaka ndimonaka na pota na sikoyo tozwi papa moko na kimbantseka bana ko traiter donc ça ne va pas mon papa m'a été allez ayo ko hôpital na afa na Regine kuna basali grève de peau na grève de peau ana 2 jours poso ekui po ezobimsaka mai likolo vimbi donc et comme pe na mukuwa pota munene au fur et à mesure bazosala ba pansement ti na ndenge bimi hôpital azaka na ba pansement pote sila raté depuis 2005 na ndenge toyo koma na 2014 papa yaki liboso na hôpital ya Mutomboli Kembe papa koti wana ba traité papa ça ne va pas eko bakata papa lokolo mais nzambe kako to bondelaka ayebe ko sala ete lokola papa ekata mate wana société à Sep Congo et puis si pe mbongo ba ke loko futa ko bakata papa lokolo mais nzambe to bondela za nzambe na ndenge situation wana ya igolika bango na sepe ba yoza papa koti na SMK ba sali susu grève de peau wana nde na docteur Kibati wana nde nzamba yego sunga pota pena e kaukaki na nde to yo koma na Belgique donc ba pota e yo bima kutu na lokolo mususu kutu ezalaki te nyoso mibale ba pota wana pena e déranger papa na niveau moko undimate donc passe ba pansement ezo sila kaka te ba pansement ti nzamba yeko sunga ndenge to yeko zwa lisusu centre na biso oyo ndenge to yeko koma awa na condition ya makolo ndenge pe bana ko vimba eza lisupo na circulation makila ezo leka malamu te yango ne pesi lisusu niveau ya ba pota na makolo ne to komi awa ba yeko sala opération ya kotia ba tio na makolo ya papa pona ndenge makolo kosukula misisa na ba vene po makilele ka malamu après ba yo sala pansement ya pota na ye bazo sala mais résultat kitoko nzamba yo kosunga pena vraiment
papa bapota na makolo tolobi esili siko azoya na kiné awa bazolandeli et pas docteur Pierre Elo et pas docteur Pierre Elo Lofuta centre oyo bandeko na nga ata ndenge bozala na bisika bozali omoni moto ana problème ya makolo boya na ye na centre oyo bandeko baza na pasi ya makolo opota esilaka te o makolo ezovimba kofanda na ndako te adresse bazotia bokozwa yango po boya bokutana na docteur na biso oyo azotraite mpenza biso malamu na situation ya bapota na makolo kovimba. Nzambe apambola ba nyonso oyo bokozwa message oyo bopesa pe na baninga mosusu ete na pasi ya makolo kovimba ya bapota oyo ezowumela na makolo ezosila te hôpital ezali o Nzambe apesi biso na Congo pe ezali na Belgique pe nde na oloba awa toza na Belgique ezali hôpital pe kaka ya biso moko boya boya mwana mboka aza mwana mboka papa Pierre Lofuta. Merci beaucoup maman, merci. Esengo makasi vraiment tant tozozwa lobiko na nzela ya ba docteur na biso na mama Violette mwana biso wana kasa très courageuse siko ke kiné basi c'est pansement moi kiné siko wana motuno tuningai osozonga sima pona nini ezala tolobaki te kuna ya pansement na makambo kotala misisa ngo soki esembolami to esembolami te tozwaki lisusu na eteni ya mibale awa na esengo pona nini nazwaki lisiko na kiné banda na botama na kota na hôpital na namoni bapareil eza na centre te pona kiné et pas docteur Pierre Lokota, c'est un serviteur de Dieu que je connais aussi. Docteur Lofuta, Pierre. Je suis docteur en réadaptation. Il y a l'Université libre de Bruxelles, donc il y a ULB en Belgique. Et puis, dans un diplôme, il y a doctorat en médecine physique et réadaptation dans l'université à Kinshasa. Et puis dans un diplôme, il y a l'université à Liège. Donc, on est spécialiste en physiothérapie et réadaptation cardiovasculaire et respiratoire. Donc, ça la Kazali, par traitement, physiothérapie, kinésithérapie, réadaptation. Il y a Makombo, Makolo, Makabapema, Makambuya, Motema, Nyonsoana. Alors, Awa, tous allez installer appareil Moko, Ben Nakayango, appareil à pressothérapie. Tous allez na hôpital centre Clébocaire na Bruxelles na Gans Rennes. Alors sur avenue Charles Quint, non il y a Basilique, il y a Berkem, c'est une pagate. Tous à l'hôpital Oyo, tout ça la camille. Le numéro 187, il faut donner le numéro 187. Charles Quint. Donc tout ça la mingi traitement, il y a nous il y a bas vaisseau. Donc on a dit qu'il tout dans la réadaptation vasculaire. Papa Azali na makambo itali ba vaisseau oyo tango mosusu na ba langage na biso tolobaka mbasu mbasu ezali ko kanisa te mbasu ezali maladi moko za makambo ebele na kati itali pe ba vaisseau. Alors
pas chirurgie a bénéficié qui a traitement il y a ba pota ils allaient qui causer na nini wana na mbaso wana tout ça la capé réadaptation vasculaire par pressothérapie pour la zone sa mai o tondi na se hein ba makila ezo kitame ko zonga malamu te na mai mususu na makolo to benga ngo na nzoto benga ngo lymphe o sala ke tambolaka elongo en parallèle donc à côté na ba vaisseau normal ya makila okomona tango mbaso ye tango malade makolo ye mai ezo kitaka ezo ko zonga malamu te par défaillance donc incapacité il y a ba valvule ba porto yo funguma na kati ba musisa makila musisa ba lymphe kozongisa mai malamu te ce que traitement oyo ya traitement isa recommandé donc ya traitement oyo ba savant mon bimba ba reconnaître qu'il faut que ça yango en présence de la patient oyo a un problème circulatoire. D'accord. Donc awa na fongola appareil oyo comme on pressothérapie tous un appareil ébélé oyo ils a appareil vraiment basique pour ton appareil mususu comme on l'Ifopress c'est un peu plus coûteux ils a un peu plus cher yango ils a un peu plus onéreux plus exigeant pour ça yango mais oyo un traitement vraiment à base comme on a que tout est na carte appareil wana ezoko tinda pression il y a gaz vous on a donc quelque chose quand on a carte kuna alors ils ont vu ça ba bot au papa lati but nango ezali justement et fina ba vaisseau pour que mai makila o kitina seyo ko zonga te na mbaso et mata ezonga ezo pesa ma tonus na ba vaisseau lymphatique na ba vaisseau sanguin voilà dès que na lobby dans la circulation sanguine dans la circulation lymphatique donc voilà maintenant ça c'est vraiment très clair explication claire mais c'est déjà douloureux quelque part quand vous avez cette pression dans ma colo ça fait pas parce qu'il y a ma pota dans ma colo alors effectivement tout ça la montée aussitôt ça la chirurgie donc c'est nga comment pota et kauki muke risque à saignement et ça les sous-souté mais tu peux installer ba bot donc ndeko tcheboye pareil c'est plus performant pour le cas où ils allaient mais où ils ont vraiment basique donc tu es normalement pour capacité au contraire que tout cas si comme on attend à bandi ma poliza au vimba tant bimi ma collègue comme pepele ma ignorance mais qu'il a dit que tu as naissé ils sont hyper du boulot donc il faut soulager vraiment n'est que ça là ils ont progressif au moins les bandits naissé ils ont matin matache likolo zomona ubandi awa zomata so omoni zomata muke donc zomata mona ba ina se zomata pourquoi parce que ezana ba structure moko ba organe moko la kata nzoto na makolola nini yango e récupérer ta mai wana ben on ba ganglion ba ganglion donc ils appellent na sima ya genou wana na côté ya ba coller bandaka wana donc nous savons tout ça ils ont finalement ils ont tango tina ganglion nango comme ça ma coller ça pepele voilà asima nango après quelques séances on contemple donc traitement est très efficace ils a mondialement reconnu et nakata donc cette awa to mingi te ya la capacité au salango donc ba docteur nous surtout ba spécialiste nous surtout dans ça la traitement parce que après pour ça la yango et c'est na pour ça la sous ba manœuvre mususu benga yango drainage lymphatique manuel donc il faut les deux ils là ensemble pour ils là efficace alors technique de drainage lymphatique manuel c'est la technique il y a l'éduc la technique moko ils ont mondialement reconnu c'est même un belge de tango sur pied mais avec cette technique là surtout sali yango on a immédiatement après traitement pour les pépélés. Donc il faut maîtriser techniquement là. Il faut la formation donc un peu plus poussée pour la maîtriser yango. Donc voilà, c'est là que tout le monde pour comprendre que ma centre Fréboquet tout ça dans ma campo. Alors, papa expliquer d'abord biso la science au kiné, d'abord bandi en camp et puis na ndenge osu sali évolution au monde ndenge ni. Merci mingi journaliste Ali Mia Nzamba Pambolayo na okene musika te parce que biso toninga pesa na lokomote na opération kuna makamto ele kuna to silicite na etena mi baloyo bana na botama na kota na hôpital
nandimi docteur Pierre Lofuta na ndenge asimi na sene science ata misato te mais makolo nanga déjà pote bandi kokauka ndenge alobi c'est exact biso nde totalaka biso tokende kotika banzoto na biso mpo bato mosusu bazwaka bato lokola bakobai babénéficie mbongo mais c'est un serviteur de Dieu que je connais nzambe apambola nali awa soko oseka nakobeta oli kofi esili makambo to ekata. Merci beaucoup. Voilà donc Katété Benjamin. Voilà donc tout ça nakati ya centre na yo au fond je crois que batma mon image ya ouverture tout ça. D'abord on s'est présenté mon peu ça n'avait pas allé chirurgien donc chirurgien vasculaire ce que s'est présenté moi clairement par toi dans biso au Kolobani. Ok, très bien. Bon, dans mon poussé dans Rolobara, que Nanaza, effectivement, chirurgien vasculaire, dans Salaki Bakela, Sinangaya, na ULB. Voilà. Bissotoza, ancien membre, il y a Césule. Voilà, tu es dans la ULB. Oui, la ULB avec Bakoulou, Toubongania, tout ça, les consorts, les Ali, il y a Césule. Et Erna Sisaki, médecine. Na salaki spécialité na chirurgie et na chirurgie na ponaki domaine où il y a total année ko pasola ba misisa. Voilà. Alors ce qui fait que na pasola ba misisa beaucoup de mots que za la rana ba misisa pas ba tozali beaucoup no où ba benga ba problème ya maladie veineuse chronique ningo ba nini c'est que na linga nini côté les mana moi schéma où on a expliqué ba. Voilà. Donc tozali nous tunions sazali na makila ce que wuti na motema et kiti na makolo ezonga na ba misisa nyo c'est des karana C à ba muscle na mollet na cuisse ti awa na côté à petit bassin ti matina motema ya on dirait que makila nyonso makila ngo eza associé na kati ya misisa mususu ele karana C à l'opposo. Ce qui fait que bon, les a deux niveaux. Alors, normalement, ceux qui osent travailler normalement, ils ont matin, les petits dans l'icolo. Mais ceux qui nous autres, comme ils ont un problème, diabète, cobota, famille, toute une série de facteurs, fluo est mis inversé. Makile tikali na ba misisa sans l'opposo et comme ko vimba. Ils ont maté sous-souté. Ils ont maté les sous-souté. OK. Soit tu peux peut soit de douleur, soit j'espère que ba ressensibilité sur YouTube mais makolo on a tient pour so mondele exprès pour na bomona que non abandi na ba misisa mikie ti a komi na bapota. Oh, na stado ti ya on te benga pas na biso mbaso. Ya mo bozomona aussi beaucoup la xambango ba image on ngezali bozomona ça pas mondele mutu mwindu yango wana. Or yango ezali bokono o babengara maladie veineuse chronique avec une insuffisance veineuse. Donc, nous avons posé une question à la tête, nous avons présenté dans la spécialité dans la c'est que la Belgique a 6 spécialités dans la chirurgie. En 2006, donc ça fait 20 ans, nous avons soigné bateau. Et puis un jour, nous avons dit papa n'a biso moko ya congolais, a dit docteur Nalambasu. Alors je comprenais absolument rien. Et dans mon image, mais pas poser un problème. La soigné, elle a dit docteur, au sali miracle, il faut son alamboka. Je préfère qu'autant à Combo parce que ça papa moro a marquanga ming et puis bien ming ezali pauvre papa Vercus. Papa Vercus. Oui, façon on a imité façon on va dire docteur il faut zonga oya parce que barobosa les a miracle. Donc pauvre papa Vercus ça c'est la confiance depuis 2012 na traita kaé. Or il y a problème on a est ko traînant depuis ba année na ba année. Tout ça on équipé na Congo bon et donc mémier et ça m'a colonaé bébé ça là qui va problème sous plus grave il ko soyé mais il est vraiment testé dans la vie. Docteur, il faut ils ont Malamboka. Voilà. Depuis 2015, nous avons Malamboka, nous avons discuté dans la communauté Nabiso. Et puis après, avec moi, si Nangaï, maman Violette, qui est un spécialiste ou à nettoyer, à soigner, à pota, n'est-ce que tout ça, ici, Maëlle, pour nous un peu démystifier, pour traiter le problème à Bokono. Ça, c'est très bien, comme le besoin Namboka, pour faire le 600 Namboka déjà. C'est ça. Donc, vous allez dire qu'on fonctionne depuis quand? De TVC médical au fait première fois Tobani en 2018 voilà. Et puis voilà tu allez à côté à Gombe et puis en
19 nde tomi implanté na Ngiri. Pourquoi? Parce que balobi ba problème eza na cité na Congo. Kuna nde vie ezalaka. Na Gombe kuna bato babanga akoya ba nete ezali cher. Zoka nde kuna sika toza na Ngiri. O baloba qui même me suit. Même bato ba uta rangali ma ba uta Gombe. Ba kuna on faire soigner et puis tout tient à disposition à la population. Je pense que Badbao s'est rappelé dans l'image Moko il a fait Chaka Congo. Ils ont eu un centre là. Tout à fait. Oh bah il a comédie Moko Azala qui aussi internet là-bas, comment il s'appelle encore Tono, voilà. Oh il y a eu des discussions à la sortie. C'était des centres ils allaient en Ngiri. Et puis également comme dans le lobby le feu, Chaka Congo Azala aussi traité là-bas aussi. Donc papa Chaka Azamoto Moko a marqué biso moyen parce que dès que tout ça la connaissance naé, ça la confiance na biso et puis projet naé ezala kikito parce que na Congo biso eza na cadre à fondation tati 25 heures dès tout ça la yango. Mais fondation wana tozora moi bato pour prendre en charge dans le domaine mingi. Mais dans le domaine spécialisé à maladie à Bokono, faut que l'hôpital et ali mais tozana mboka moko pour l'instant couverture santé universelle les ana non étiant la poto. Donc c'est non patient et fafuta pour nous soigner. Et maël au nombre yoki ça fait ba année tout ça là on a poto wa et na Congo tozo bunda na pona d'abord bato ba comprendre que maladie ou ezali maladie normal. Ils ont maladie sous Charabatou Nyoso. Les mbassu dans tout mbassu. Voilà. Ils allaient sur sécurité. Non, en fait, d'après ce que nous comprenons, c'est la question où ils ont mbassu. Où ils ont mbassu. Où ils ont mbassu. Où ils ont mbassu pas pour tout le monde. Donc quelle est la différence entre mbassu? On a rapoto et il y a posoka. Donc c'est à dire que comme on a bien rambassou ensemble il y a un problème où on monde dans ma colonaie où il y a bébicier nzoto makolo et que ceux qui vont soigner bien et vous créer une situation même catastrophique. Nazali on a dit que on a patient moko lelo botala ya mundele tala ningo le colonaie komaki oyo boloba ngati muna soigner mais tala niveau à combinango oyo ba robé na Congo basso alors ba boakele na nani tout mon côté. C'est pour ça que biso toza ko bunda na cadre ya TVC médical na ba équipe nyonso que nazo remercier ba équipe na biso à TVC ba médecin oyo ba lini vraiment ko la ba infirmière ba lini ko la musala que toza ko sala travail moro scientifique oyo soki nzamba sungi d'ici ba 2-3 ans to ko bimisa ba référence mondiale parce que être dans la congrès ba mikila poto ba ebi afrique ba ebi Congo parce que to bimisa ba mukanda moko te to bimisa mukanda moko en anglais pour na ko expliquer les années ba études scientifiques. D'accord. Ça c'est très bien. Alors tout ça on a centre aussi au bazomona a on a kati à Bruxelles donc on a Berkem non la Garchoren. Ils ont la Garchoren, on a les centres mais quand même docteur tout mais quand même que le bâtiment il d'abord la vision parce que c'est quand même une vision où vous allez n'avoir pour ça et l'eau boyer parce qu'il faut quand même souligner quand même que Maël effectivement tangi bon soupi ba tangi mais où la Maël il y a refungula ba centre amener na rosunga boyer mais vision tangi d'abord de faire vraiment centre boyer non avant tout ezali d'abord Ngolo Nzambe parce que Moussalo tozo sala na centre tout ça là déjà ailleurs voilà nous travaillé déjà. Donc, ça fait depuis 2000 dans Sissi Médecine, donc ça fait 26 ans. Donc, on a l'hôpital Minel, on a l'hôpital Erasme, on a l'hôpital Bruckmann, et puis, dans l'hôpital à Nivelles, il y a Tubis, dans l'hôpital, il y a Chirec, dans Basilique. Voilà. Alors, le problème, c'est que dans le cadre, il y a une communauté nabiso congolaise au Basali, il y a Poto, États-Unis. Et il y a un abisso, le problème, tu nous proposer un traitement. Mais le problème, c'est que l'assurance nabiso ya poto et marchara la mboka ozali donc ngai na za Belgique ne tu oza papa ni na Belgique so que na France spécialiste en France a osenga vous allez obligé futa tarif plein dans l'hôpital et ce qui fait qu'on a un peu freiné. Or les autres a jour férié mais il y a pacte mais surtout au salade mais dans l'hôpital baza okanga moi l'avantage c'est que patient par exemple il y a communauté na biso gaye azo qui congé pour ça tout qui traiter les lots. Ce qui fait que tu crées. Et puis l'explication aussi est aussi facile. Donc les contacts aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Tu crées des conditions pour nous proposer le même type que tu as en Belgique. Ce qui veut dire que dans Balaba la monnaie ezali, tu as aussi une autorisation à l'État. Tu as aussi la bibliothèque neti ya robatama. La même chose que ça l'appelle dans Congo. Ce qui veut dire que prise en charge sur ça na rata awa ya Fleboker ezali pour nous permettre que patient sera côté à nakati amoni munganga amoni spécialiste à makolo ya ba soin amoni spécialiste à manzaka amoni kiné amoni voire même diététicien dans zoya kala mingité
globalement basé en charge. So il faut ça une opération moquée, le temps qu'il y a un hôpital, ça là un tarif et belé pour négocier mon moqué à un tarif acceptable pour nous permettre non à foutre kaka parce que tout ça peine un bloc opératoire des momoni équipé tout ce qu'il faut pour la moussala. Voilà. Ça c'est très bien. Merci à tout le docteur pour la vision, pour la moussala aux alliés. Peut-être pour la ça, je crois que Mademoiselle en est un peu partout à travers le monde. Surtout tout ça on a lingala parce que bon, il y a français déjà les lignes des docteurs expliquant qu'il y a une ouverture parce que comme le dans l'Angleterre, dans l'Allemagne, dans le lingala parce que là c'est à l'âge nous a kosangisa biso nyonso mais ça nous ça peut-être na ba congolais par rapport à Mbassou parce que c'est surtout ça. Est-ce que balongola l'indication là qui est toujours diabolique kaka parce que donc babo qui a toujours bateau ya babo qui la paye bateau babo qui li Mbassou bateki ya quelque part est-ce balongola makanisi wana qui est maladie moko diabolique qui est maladie quand maladie nyonso ba cause na cause la peut-être à partir ba diabète tout ça là ni nous ça ba rassurer ba on est bon là on a roloba avec toute la modestie ça na mokili yemo koloye sous masia na biso nzambe na biso asalaka ba miracle là ba miracle mais même mokolazo ko fa bazo ndimela été non biso ba o toza na prétention te madame tate te nangai pour na koloba que non batou toki ko régler ba problème nyo sur ba croyance mais toujours est-il c'est que étude sur tozo ça tozo intégrer mo ya Mbassou non infectieux pour na mundele soka yoki mutu na lobina ça na Mbassou à comprendre que alingo lobanini so ça dire et comme on est synonyme ou bien en épistémologie médicale que dans le dictionnaire médical, Mbassou, bon, Mbassou, il y a non problème, ça a mis plein de problèmes avec Makolo, avec Potala, d'autres convimba. Et voilà, conception, nous tous quoi permettre un traitement de l'envoi au salle. Et pour Nabiso, Nzambe a pécifié Maëlé, de comprendre quelque chose. Tous les soignés, Mindélé, Indien, Chinois, la même maladie que Bisso, Congolais. Mais pourquoi est-ce que il y a Bisso qui a la particulière que le gars congolais? Eh bien, donc, Mbassou ezali kindokité, ezali maladie. Nabi que la famille n'a pas de tolo bayangote. On met au défi mutu oyo avali na Mbassou à boire qu'il a ramoto. Aya na wo awa ku boire qu'il a mutu na moko na biso totala. Mais boye ba que non, to gozo moto ba boire qu'il Mbassou na moto aya na Mbassou normal. Pour soigner de la même façon avec une étude en double aveugle pour guérir. Donc ça veut dire que ne perdez pas temps à Binoto Rabandeko, à Zui Avion, à Kekongo, pour Naruka, chez Mandona, alors que yo motozu billet avion presque 1000, 2000 euros aller-retour à ces jours, on reçoit un mois produit moron à 10 000 francs. Alors, sincèrement, réfléchir mon bouquet, les analogies à ta bouquet. Donc c'est pour cela que Bissot Tozali wana, Toza Kouaboye, le chien aboie, la caravane passe. Mais sauf que chance to boza na moi c'est que en tant que baminga na toyi ko le babi noté. To continuer toujours ne toye pas na auto remercier les invités biso, to le bara toujours pour repasser information et certaines personnes ba peut-être retrouver satisfaction dans mon salon ou trompé ça mais soyez-en sûrs que la majorité des cas si pas 90% des personnes te retrouver solution pour résoudre problème na ba. Mais attention. Dans le cadre de Mbassou installé le syndrome post-thrombotique, tu veux que ça pota, mais le colosso qui est bébé et vimbi, ils ont un sonnet à affronter. Ils combinent moi et les mots que tu as dit dans les autres, mais au moins douleur et vous allez à voilà un peu le message. Ce que vous passé, tu vas comprendre. Tu as allé à 187 avenue Charles Quint, dans l'entrée à Bruxelles, où tu as partout Boya, tu as ouvert du lundi au samedi. Prise en charge, tu travailles à pédale, cardiologue, gastro-entérologue, spécialiste et belé, il y a communauté parce que tout ça la neti bayuda biso na biso ba congolais to bisa la confiance ta mort voilà na CP là qui patient pour na mona qui semaine c'est na docteur continue n'arrive pas médecin ngala qui n'arrive pas médecin ba kongo na bi maman za la calme donc tu dis pourquoi parce que na baya ba mindele to kotaka ba français les kebele belé ba question na za na botama na poto quand est-ce que vous avez été en Afrique ba ratara biso ba blo na réunion c'est na ba blo to en Afrique parce que africains za moto ya boye donc ce qui fait que bo ça la confiance en moto ça comme monoko zolo ce qui maman
azoloba que nazoka papa lokolo ezosoa ezosala tui na comprendre makambo azoloba mais modele okomprendre yango te donc il raconte des termes bizarres nzokande yo comprendre que mère alobi tui parce que yo père mo erote baresalaka wana mokongo tui et ce qui fait que c'est comme ça des photos yokana aller voir kiné infirmière ya communauté et pour la biso collègue minganga bomoni na babilili ya papa alimia Fleboker ezali ya biso ya bino centre mesusu ezali tomi aidé entre biso ngape avant na bana salaka na centre ya Kulutu papa Jean-Pierre Mouipata dans le centre monene awa ya médecine générale na spécialité ezali mutu na mtasa na centre tomi aidé to pousser communauté na biso et permettre que non to que toucher population na biso so boya na ba centre nyonso ya ba médicaux ya ba dentisterie na Bruxelles papa ligne bandi bu bazara ba on a ba kidara pa na ba o ya biso bolingara tomis no do collègue mutamboka fungole loko yaka kota to travailler na ba mutuelle to travailler ka ba traitement so c'est la ba mutualité mais traitement va conventionnel mutuel et au salama et au tala et au permettre de tout aider moi communauté dans mon cannabis. Merci à toi docteur, merci pour l'explication. Merci beaucoup. Alors moi Violette, je pense que en dehors il y a pour besoin qu'on traiter dans ma colo, besoin aussi na ba activité monsieur Bossala. Alors ce que vous expliquer d'abord biso. En dehors de ça, ni na Bossala. Voilà, merci beaucoup papa. Na sepeli mingi d'abord na ndenge oye kota la biso oye ki na inauguration et puis siko oye olobite non faut ya o compléter hôtel ndeni musala zo salama donc elo lenga na lobaliso su mingi za pona population na biso ya Congo toza ba ndeko mingi bazana ba problème makolo ba maman ba papa tongo ya na ba consultation ezala awa ezala na Belgique ezala un peu partout au moins même mutazana ba possibilité ezate ke mbongo mutezangi mais soin ya makolo na eza problème il faut oyeba ke makolo na biso ndi marabiso tozana clinique de la jambe to bandi na mupende to kititi na ba cuisse bomoni kiné bomoni soin des plaies mais activité musu ya makaso tozo sala eza pédicure médicale eza nini eza activité bien ya soin ou ezo permettre que bato bazana ba problème te na ba manzaka na makolo na ba bato ba mikusa na makolo ba champignon de boyokaka ba calosité ba corps ba eza peut-être ba momoko difficile à expliquer bino mais en gros eza normal te que moto za na manzaka couleur échangeant bombe manzaka et vimba ou bien manzaka eza na ba problème azana manzaka voilà tout ça eza mingi na nini ba problème sur makolo to la tabing ba chaussures fermées ou ti musala ozongi au prosokoli au pangusa bien te sa makolo nyosa la ke ba champignon ezo bima monto azana ba problème on attend azana problème sur misisa romi ça peut ba pota mususu o esengela ke te bima ya ngwana na Fleboker tozana pédicure médicale à partir de l'appareil aux hommes, on a traité mon makolo nae. Comment est-ce que vous faites sur le Sabusango? Vous avez un appareil station à pédicure, on a la callosité, on a gommé makolo, vous avez un laser où ils ont traité par exemple la mycose des pieds, mais il y a ongle, c'est difficile à colongola. Bon, ben des pieds, ça vous voyez bien haut. Voilà. Ou les coquines chaque fois qu'on ça va vernis permanent au bon misapi. Et ça dangereux, c'est mieux. Il faut se poser un problème. Donc, au fait, et ça pour la montagne, sur bateau va diabète. Bateau va diabétique. Déjà en Belgique, sur ça plus de 10 séances, mutuelle ça à moi remboursement mon coût. Donc, pour prendre soin misisa nayo, pour prendre soin manzaka nayo, pour prendre soin ma colo. Faut pas qu'on banalise. On peut nous avoir bateau mingi moi montaza muta possibilité ça na mbongo mais place à Rokende banité donc tout ça on a chaussé na avenue Charles 1587 boya même en prévention. Bakata bien manzaka bien pour vous avoir ongle interneté. Bata mais ça n'a bino tout ça ba produit pour la coach entre makolo pour la champignon mi couser ça rater na kata makolo ba corps ça veut dire que makolo comme déjà mi pour ce comme kilo makas lokola voilà tout ça tous traité donc tout ça awa
bosangisa te koya mpona kosoigne kosala globalité ya prise en charge na bino santé eza na prix te makolo na biso nde memaka biso fo ezala en bonne santé mpo tozala en bonne santé. Merci. Maman maintenant ndeko expliquer par rapport ya bapédicure wana makolo mais bato bakendaka basalon aussi parce que kuna mpe bango bali batrouva la solution ya basalon sikoyo différence ndenge ozala entre basali na salon no baosala epa na yo awa parce que na basalon mpe namona bachinois netaka matonge bato azala kuna batia makolo na bango maboko baosala mpe makambo makolo différence eza niveau nini. D'abord différence eza par rapport ya hygiène na asepsie. Il faut boyeba ke ba chinoise ou bien bato bazosala manzaka ya mbangu bazozwa tente ya kostériliser ba matériel na bango bazala ba matériel te mpona kostériliser tozala ta mesa oyo eza na mesa oyo eza déjà na so au fongoli au mona tozala ba pince oyo eza tout le temps occupé à kosala eza moni couleur wana eza ba rayon oyo ezo kostériliser ba matériel donc matériel moko te bakosalela yango sans que eza la stérile yo ke pas chinoise azosala yo azotala rentabilité azosala o pédicure bien azosala o manicure esthétique po atia o faux vernis atia o ba vernis atia na semo okozala ba champignon etali ete okozala ba problème mosusu ya misapi etali ete il y a besoin de salomba on va pas un bon akindi mais ba conséquences en santé ça grave et puis quand tu as tout le temps ba vernis permanent ou tout le temps ils appellent bien pour la santé ils appellent tout ça ba cancer mususu peut-être aux yeux monter mais ba mususu ba ça ba bela ya bazali donc pour ça pédicure et pas pédicure ou bien pas mutu moko ça parce que ayi kolibo ils a bien milité parce que comme même le problème à santé rose ba infection comme ba hépatite rose ba sida rose ba bactéries ba infection ebelé aussi oyo kapé ba sango ke basala ki manzaka après mariage après ça l'infection ni sapi bien na makolo donc voilà il faut plutôt de temps en temps mais ça peut bien pe maka ko aérer makolo donc ils ont conseil à santé ko tia bien makolo et ils ont toujours à l'heure tant que temps à bien qu'on a des sandales nanda qu'on changer ba chaussettes tout le temps parce que on a pas un problème ba essuie na biso to ça les laka il faut se rappeler qu'on changer souvent ils étaient conduits à essuie mon combat au sali non ba hygiène tout ça là que tout ça la bonne santé makolo c'est très important pour infection à makolo et gros mission basso donc nous c'est ça en lien il y a vraiment tout globaliser nous ça pour la prise en charge na bien la correcte à on a fait boquet. La santé n'a pas de prix, dit-on. Pour avoir une alimentation bio et saine, Unishi Banze Full Service vous vend des produits alimentaires africains de bonne qualité, frais et surgelés. Agence de transfert d'argent partout dans le monde. Banane plantain, Lachikwang, manioc, le poisson salé, Semoulia Pembe, des riz. Faites un tour au centre-ville d'Alost. Nous sommes sur Gent Cestrat 53 9300 à Lost. Unishi Banze répond en effet aux attentes des consommateurs en matière de variétés de produits et services tels que bijoux fantaisie de haute qualité, de bazin, des pannes super wax et hollandais, le vente en ligne sur Google Shop Unishi Full Service. Vente des boissons alcoolisées et non alcoolisées en gros et en détail. De produits cosmétiques, voulez-vous découvrir plus? Faites un tour au centre-ville d'Alost. Nous sommes sur Gent Cestrat 53 9300 à Lost. Contactez-nous au Unishi Banze, leader Nabango. Unishi Banze, la femme intelligente. Awa. Chez Unishi Banze, nyonso ezali na Lost. Boya ebele. Oza de city.